maloba edino image film we continue kaka frapper bango na film edino image yo na osenga yo chicote bango edino image banza sango ya Congo edino image edino image edino image edino image edino image edino image Y'a Patrick Marois Vendi, mon Paris Fest. Y'a Marois Vendi, Major Bissadini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Et là, oinda umela. Soko yen agence ote, veut dire umela te. Global Express, c'est Patrick Malouafengi, Vril numéro 25. Baby agence ya grave, agence ya munene. Oyo tozoko tinda ba koli na biso na Kinshasa, ba koli na biso na Angola, ba koli na biso na Brazza. Pour koli le koma kitoko, il faut les canards. Vril numéro 25 et puis Patrick Malouafengi, balobi Global Express, souka l'agence, agence au soko yete veut dire au melate, pour na kati agence oyo, toza na ba service ebele, rotina ba carton, rotina bilamba, et puis tozali na service moko futi mbongo, mutaza na Kinshasa kozwa traitement, au futi mbongo, mutakufi na Kinshasa ba kokunda ye, kitoko, chez Patrick Malouafengi, balobi service kitoko, soko ngo umela, foya na Rileon numéro 25, na Global Express, Patrick Malouafengi, souka l'agence, ba maman Paris, bana Paris, bana Bella, ba fongole biso, loka kitoko, vraiment ngo yumela, atinda bilo oneka awa, po bilo oneko ba kitoko, na bakini, po ngaba ba carton et kendaka awa, ba bilianda mutina ndam, vraiment ngo ya ndam tinda ndam so kende na Kinshasa, alors po kende kitoko, boya l'agence na biso, na Global Express, chez Patrick Malouafengi, Rileon numéro 25. Bala protégance à boye besoin d'ante yangoyo ba melembi na kati ya Château Rouge et ainsi qu'au Bungate Rileon numéro 25 umela
Papa,